Mbote bandeko nyonso oyo soutenaka ministère oyo ezali église à 4 murs teme kasi ezali ministère itinérant tozali kosala ba service ya bénévolat na niveau ya Afrique tolesaka bato donc tolingaka kozwa mutu moko oyo aza très affaibli pe kopesa ye ba information oyo toza nango selon nos capacités ndenge tozwaki bamateya ba formation mpona kotelemisa mutu moko nazali koloba boye na mikolo eleki nasali mwa bamikolo mingi na ye na kolancer bamessage te parce que nazalaki préoccupé de toute façon nalasaka bamessage mingi mpe na bafacebook na WhatsApp na ba réseaux sociaux mingi mais na vidéo boye mikolo nasalaki te ya ba empêchement moko boye sikoyo nde nazali kosomba la dernière fois nasala message moko ezalaka intitulé sur ndenge nini tokokoka kolonga bitumba ya makanisi na biso na bomoi oyo nasalaki première partie oyo bakolinga se référer na partie wana en tout cas lelo nde naye na deuxième partie nalingi korapele mpe na bato ete biso etanke baêtre humaine oyo toza na mokili oyo tozali bongo biso nyonso ozala mondele ozala moindo ozala soki na couleur nini tanke ovivaka na mai na makila tozali biso nyonso ba esprit ya liboso pe tozali na âme pe tolati ba nzoto ezali lokola ndenge bakomaka mukanda okomi mukanda eza na kati oye kotia enveloppe okangi yango otindi omoni eza na 3 parties enveloppe wana nde ezali kolakisa forme ya eloko oyo ezali mukanda ezali ba détail oyo eza na kati kuna et puis ekomami na papier donc nakokende na lombango korapele biso boye te eza na makambo mingi oyo ememelaka biso to efungolaka baporte ya te tokoma posséder omoni na mokanda na Marc chapitre 7 verset 20 na 23 totanga Yesu alobeli biso boye alobi il dit encore ce qui sort de l'homme ce qui suit l'homme alobi boye car du dedans c'est du cœur des hommes que sortent de mauvaises pensées comme les adultères, les impudicités, le meurtre, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Toyoki yango. Yango na koloba boye. Yango nde ekomisa moto salité oto bengi bosoto. Pe nyonso wana evanda kati ya l'homme intérieur. Yango nde tomonaka bato ebele moto akotambola ezala mwasi to mobali okomona moto libanda na ye ezali propre kitoko mais kati na ye toyebaka yango mingi te yango moni mateya oyo la lelo ekofungola moto moko ekosenga pe te okoki mpe konie yango to okoki mpe kosalela makambo naza koloba nyonso ekodépendre na conscience na yo moko moto Yesu lisusu alobeli biso boye alobelaki na bafarisien baza bahypocrite bato oyo batonda na baeglise ya 4 murs bato wana kili apparence extérieure kitoko mais kati na bango
bango moko bayebi yango. Dans Matthieu chapitre 12 verset 34-35, Yesu aloba boye, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon, l'homme bon tire de bonnes choses de son trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son trésor. Au moins, ici, place pour vérité parallèle, yangoana. Moto amalamu, akobimisa makambo malamu. Moto amabe, akobimisa makambo ya mabe. Mais lelo na monde lelo omoni te bato mingi bakoma. Omoni na libanda face à moto malamu, mais kati na ye eza na bosoto. Yango photo tozalaka bato barobaka tozala éveillé, to développer discernement, ya ko discerner. Omoni wana conscience na mondo. Motema toye koloba, omoni eloko na koloba lelo, motema ezali te oyo ezali ko pomper makila. Omoni motema na koloba ezate ki appareil oyo nde tolobaka motema ndenge tolobaka ke motema ezo beta pom 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 e ko pomper makila po ozala na vie te na zoloba wana te. Oyebi ke na monde ya lelo bakoki kokende ko fungola yo motema wana bazui soki motema wana ezali malade bakoki kozwa yango bafungoli yango pe batieli yo moteur na kati pe pote epompaka makila po ozala na bomoi. Bato ebele bazali na bakategori wana nasalaka mosala sécurité, ntango nakosala mosala sécurité naki kocheki bato omoni ovérifie soki moto aza na biloko nini. Omona moto mosala koya alobi yo te tala naza na appareil abi oza na appareil oyo ani o moto apompe bapompa ye makila mpe nazoloba wana te. Mais motema oyo nazali koloba ezali nde esika makanisi na biso ya bato na mokili eutaka. Motema ezali nde existence na biso place ezali. Totanga na mokanda na Romains chapitre 10 verset 10. Elobeli biso boye. Elobeli biso boye. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Dans mon canal Marc 11, verset 23, que je vous dis, je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrivera ou arrive, il verra s'accomplir. Omoni motema ona loba ya makanis na loba motema ona lisusu ya oepompaka makila te. Na Hébreux chapitre 3 verset 12 elobeli ngai na yo clair que prenez garde frères que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Tozwa siko lokola likambo ya séduction ya ba péché. Ezali na pouvoir mon côté, to force mon côté. Ya devant yo monde. Ezali na tentation te. Ezali na difficulté te. Même dur, même ce qui vit et commis na mikakata na bomo yeleli yo makasi ba douleur ya vie ndenge eyaka
oyo ennemi akoki koya komemela na bomoi na yo na ngai po ememela ngai na yo na vie de défaite. Prenons garde bandeko. Na mokanda na Jacques chapitre 1 verset 6 na 7 ezolobela biso boye, préparons-nous dans la sagesse et la prière. Balobi, mais qui la demande avec foi. Ce que je sais, il faut développer foi. Sans doute, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé du côté et d'autre. Qu'un homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Bato ebele bazaka vie ya nini, bazaka tout d'abord bato bakometaka bapéché mingi ezaka liboso kati ya moto ya l'homme intérieur à concevoir du mal, omoni à concevoir mabe kati na ye, et après eloko ya a concevoir ki na motema na ye ekoya kobima libanda. Yango monaka te tokoka kovivre, esengeli tokoka kovivre une vie de victoire na makanisi na biso, pe tokozala couvert, toya kokoma tozala couvert par la grâce de Dieu. Dans Matthieu chapitre 5 verset 28, il revient de cela. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Parce que cœur est là, maman na centre ya raisonnement na bisoba. Balobi na mokanda na Ézéchiel chapitre 28 verset 14, il revient de bisoba. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Wana omoni nini o to bengaka ange oyo babengaka Lucifer. Mais Lucifer wana, il y aura beaucoup de choses que je vais vous révéler dans les prochains jours. Et là pour les notes. Balobi lisusu na Ésaïe chapitre 14 verset 12. Balobi likambo ya motema ya moto dans son cœur. Omoni awa balobi pe likambo ya Lucifer, soi-disant Lucifer, et puis Lucifer dans son cœur. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Mani Balobi yende mutadak vainqueur ya ba nation. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, les anges. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Yeah? Balobi, pour na alinga koma, je serai semblable au très haut Dieu, le Dieu, où il y a Nzambe, il y a des colonnes, Nzambe, Nyonso, El Elyon. Nyonso, ils ont conçu wapi. Na kati ya motema ya moto, na kati na motema na ya ye, ya ba créature. Référence ya munene totanga na bomoi ya na bomoi na ya Pierre na Actes des Apôtres chapitre 5 verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ, les cœurs
na monoko ba grec elengi mboli biso boye babenga yango cardia, état mental et moral et na activité na ye dans ezali na kati ya l'homme oyo bengi l'homme intérieur, c'est le cœur. Motema nde esika ba émotion, ba désir, ba posa na biso, ba perception, makanisi, niveau ya compréhension nyonso wana ezali na makanisi na biso, evandi na makanisi na biso. Notre force de raisonnement, notre conscience, nos intentions, notre volonté de choisir, nos imaginations, nyonso wana evandi kati ya moto pe na kati ya l'homme intérieur est un esprit, c'est-à-dire un esprit immortel oyo ekufaka te, qui est lié à notre âme. Yango ndo moni force ya ba esprit wana ezali lié na âme na biso bato, na âme ya moto. Okomona biloko lokola intellectualisme, balobi soki moto komi trop mayele mingi, soki nzambe azali fondation na yo te, okomona réaction, okomona comportement na bato ekobima lokola bakomi ba barbare, lokola ba race ya mindele. Les mindele sont de vrais barbares, de vrais Lucifer. Et je viendrai na ba recherche na sali pona kolakisa ndenge concept wana et fonctionnaka poto yeba ko identifier ba force maléfique wana, satanique wana oyo elingi ko dominer pe ko contrôler le monde na bato bavandi na mokili oyo tozali kokwesa ngo na kombo na Yesu Kristo. Nyonso wana na soki totangi na mokanda na Actes des Apôtres chapitre 5 balobi biso le cœur de l'homme, le cœur de l'homme, motema ya moto. Yango tokoyeba mingi ezali boye. Ye Lucifer wana balobaka soi-disant Lucifer, origine na ye auta wapi? Soki otali Lucifer wana ezali mingi connecté na oto bengi na omoni na mboka na Liban, na ville moko ya Tyr. Bato bayebi kosala ba histoire, géographie, beaucoup se référer au soko ke na Google okomona peti na Tyr. Na Tyr wana concept ya roi oyo azalaki na règne wana pendant ce temps, yende azalaki lokola représentant toloba corps visible to physique ya représentation ya Lucifer. Mais Lucifer wana et oye kotala lisusu empire ya Babylone, roi Nabucodonosor azalaki pe type ya Lucifer. Sikoyo type ya Lucifer wana soki otali lisusu komona bana oyo Jacob abotaki Esaü yepe azalaki type ya Lucifer. Mais soki otali banani bazo tia désordre na mokili oyo, c'est les races ya mindele, ba politiciens. Ces gens-là que tu vois, balati ba cravate, mingi, ce sont des gens qui ont un esprit mauvais. Balataka kitoko, balobaka makambo kitoko, bangonde bazako bebisa makanisi ya bato. Mais soki ozali na discernement ya makasi, nde otoko koma ko identifier bango pe toko yebisa bango te mokili oyo ezali bino bosalaki yango te. Bato wana nyonso tomonaka wana, tous ces politiciens bato na ba États-Unis na communauté ya Union européenne balataka ba cravate, baza na mokolo babotami bakomaka bampaka pe balembaka, batikalaka na mokili oyo libela te. Me moto atikalaka na mokili oyo libela kombo epesama biso na mokili oyo ezali kombo na Yesu Kristo. Mokili koya ekoleka na me ye akotikala éternellement parce que il est le Dieu, le créateur qui a créé les cieux et la terre. Yango moni na lobi na bato te oyo ezali mateya moko, ezali mateya
ya mozindo oyo ekosala te ndenge nini bakoki koloba te Lucifer azalaki na jardin d'Eden azalaki wapi me bazoloba ntango Adam na Eva bakweyaki na masumu Nzambe ayaki kokamata archange mosusu atiaki na kombo ya Uriel atie ye mpo agarder le jardin agarder le jardin yango moni tokosala étude approfondie mpe na koidentifie bapersonnage mpe bapersonnalité ya bato oyo bazali soi-disant na esprit luciférien nde bango nde bazoluka kobebisa biso na makanisi na ndenge ya mabe to raisonner ndenge mosusu mpo bango bakontrole makambo na bomoi na biso tokomona makambo ezolekana na Congo. Imaginez un pays si riche, mboka ezali riche na nyonso mais moto moko batelemisi yo kasi moto wana batelemisi ya azali nde marionnette na bango parce que mokili tokomi éveillé tomoni koyeba makambo ebele sikoyo komona te moto moko batelemisi ye quelque part et puis moto wana akomi koloba parce que azali lokola noir lokola yo na ngai mais en général c'est pas lui force oyo ezali derrière ye ezali baforce ya baedomite eza bemindele. Vous n'avez rien du tout mais vous voulez contrôler ce que vous n'avez pas eloko bosalaki mokili ndenge esalami bato na bato bavanda na bacoin na bango basepela bajouir na makambo na bango me bato mosusu bavandi mosika balingi bino bozala na kimia te mpo soki bozala na kimia bokose développer balingi to se développer te eloko nini eza kosala bwe yango omoni il est grand temps ya tozala éveillé na conscience na mentalité tolongwa bahaine tolongola kohaïr baninga porte gloire na Nzambe et se manifester na siècle oyo tozali kokende likambo ba guerre tolingi yango te biso tolingi bato bavivre na kimia bato base développer échange commercial moko ya batribution ya Lucifer aza na contrôle ya commerce international ya commerce ya koteka kosomba yango moni babiloko na olozaki nango lelo mpona loba te Yesu aza na bomoi Yesu mpe molimo mosantu apelisa mitema na biso po te tongala po te tokende liboso to éviter to yeba ko résister tozala peuple résilient po te totelemela ba force molili oyo elingi ko détruire biso bato bakufa lokola banyama. Ce n'est pas bien. En tout cas grâce à Nzambe nkolo Yesu aza na bomoi. En tout cas na sengi na bino bo s'abonner et puis bo komelanga comme d'habitude et puis voilà na lingi bino mingi na après-midi ya lelo. Glory be to Jesus Christ. Thank you Jesus Christ. Amen.